Cinéma, y a pas de grands artistes, y a que de grandes œuvres. Du nouveau à Kinshasa et partout ailleurs, business Mukongo chez Mère Double. Donc, biso tout, otolinga kolia malam. Biso tout, otolinga tolia libanda, tolia pe akati. Business Mukongo eye uniquement pour nos longo la biso ba stress, kolongo la biso na ba problème, ya kolela lela na otinda biloko na nga wat. Business Mukongo chez Mère Double, musala na biso ezanini, kotinda biloko po etangami ya kolia. Tant que biloko kolia to simbi ba dessert notre toloba mingi ba to simba toujours mingi côté ya ba fruits to simbi côté ba légumes ba feuillage oignon sous etangami hein accompagnateur ya ba repas na biso lokola fufu makemba to simbi kuna to semoule hein bana poto bolinga mo mukapara donc semoule quoi donc et pas y a business Mukongo chez Mère Double tara to benge Mère Double à Simbi Europe à Simbi pe koto pe na Afrique donc ba États-Unis malembe kala mingi te tozo kitawana pe lisu to lesa to lia lisu malamu ensemble la biso alors na bino tout opposant la posa botinda biloko la bino hein bon c'est dérangé te nous avons vraiment un prix abordable et là mutu peut être na poto aza peut-être na posa hein alia moi mbinzo moi ndakala wa baluba bolela ngo moi trop moi makelele ezala likelele biso et pas business Mukongo chez Mère Double toza wana to rotinda ezala ba pilipili mike wana biso baluba to lingara wana ezala o ndunda o ndeti na bandunda na to simbi mujibu o bolingara mo mujibu wana mingo lia mujibu kala o eko uta kuna eye oh ya ah ekokende donc et pas yé moko business Mukongo chez Mère Double non y a rien à dire bon ça vraiment déçu te maramba qui toko makasi rosala makasi vraiment alors ceux qui boni bobenga biso pour plus de contacts le numéro est affiché bon on a musapinanga botane numéro ekende on va répéter yango zwa vraiment number wana bobenga yé moko aza côté kuna aroyamba bino arosola na bino et puis ba repesa bino ba adresse ndenge nyoki ko récupérer biloko na yo et des deux assurance il y a transfert à biloko o biloko yende ko mona ba agence wana ya pungulu piaka hein biloko ekatalaka otini biloko bo scotch ngo bien mais o mo scotch qui est jaune et ya pembe hein c'est pas sérieux chez business Mukongo hein chez Mère Double ba Mère Double ba maman va pas ça va terrible donc double brassard rien à dire quant à moi je vous dis au revoir. On dit que le Parisien révolution 3-2. Yo, Francis Mendo. Glodica. Merci très cher internaute, il y a 3 fois www.congovibration.com. Vibration, tu es qu'au vibrer. Et ça, le seul site où tolobela rabino makamabo solo oyo ezarana oyo le Carmingi na ville ya Kinshasa pe na mboka na biso Congo démocratique oyo lobami na Lingala lelo vraiment totambusaki micro na biso awa na centre ville tolobisaki ba congolais tolobisaki pe ba kinois par rapport ya suspension ya nani ya trésor pour tout ndenge ba elevango ndenge ba levango plutôt yango totambusaki micro na biso pona koyeba réaction ba kinois pe impression na bango par rapport ya la suspension de Ndenge Longo. Est-ce que Trésor Mputu a ozalaka kalisusu na esika na équipe nationale na biso na ndenge biso nyonso congolais so yebi ke ndenge Trésor Mputu azalaka au totali comportement na ndenge zala est-ce que vraiment yena coach Ibenge est-ce que ko simba lisusu nyonso ezaka est-ce que mingi akolobesa te ngai na Christian le paparazzi totambisi micro na biso pe boyo ka ndenge ba congolais ba ko répondre biso et on se retrouve tout juste après. Mbote papa. Ah, mbote ndeko journal. Comment on est? Bon, comment on a mais c'est Fulgence. Papa Fulgence, motuna na biso ezali kelelo punition ya nani ya Trésor Mputu esili. Tonga to ba réaction ba kinois réaction ba congolais réaction na ezanini par rapport ya ndenge nini na esi. Bon, tant on a ndaki image wana lobby na talaki moko Trésor Mputu, tant azo loba concernant ba suspension makamne nyos ndenge esili. En tout cas, en tant que Congolais, na CPLA Makaspo, Azaki déjà mort auto comme ko zanga na Léopard. Donc le quoi makamne nyos wana esili vraiment et sali biso esengo makasi vraiment. Est-ce que Aozasu na chance
à réintégrer sous non équipe à Léopard. Bon, joueur nous ça na chance à joueur eza ndenge à prester na ba travail na ende et ko ça que azwa chance wana pour toute raison to ebi que azaki na niveau likolo malgré tout ba nini ande sali que abande sous comme na terrain te ndenge moko asira biso que a s'entraînaka asala makamunyo son normal donc azana chance wana soki a mpesa na ba travail donc azana chance wana pourquoi pas. Bon pour ngai na opesa opinion na ngai na opesa exemple moko Congolais azwa neti mabete eza loko ete kiama apemaka pendant 12 ans pendant 12 ans mais abandai ko sala ba entraînement mais tango 12 mois pardon apemaka 12 mois mais tango abandai ko sala ba entraînement azalaka toujours na forme nezalaki mais pour tout pe tango ba permis abandai ko sala ba entraînement mais etekia matanga zongi tomonaki mwa besi moko ezalaki ya mwa mukie mais aeki ko remonter tango lina foot comme na deuxième phase yango ayako remonter bon yelo ko azongeli bon poto yebiye yaza homme du carré aza homme du carré pour na biso ba congolais tout sepela na ye ya diable donc pour na ye loko aza homme du carré donc to yebi ninga zongeli wana na banza soki abeti ou 2 matchs ou 3 matchs Nabanza biso kaka ba congolais tokoki ko réclamer ye pa ya monsieur Ibenge pour azoyer pour animateur équipe nationale jusqu'à aujourd'hui nantomoni été à part nenge joueur na biso bola si azui choc mais ce qui pour toi azali wana moi souci ekoki longwa biso pona Bolas. Est-ce que Ibenge, coach Ibenge, est-ce qu'il reçoit facilement? Bon, tu y habité. Congolais, azalaka mutuya, tantôt plus tôt, na maloba ya Congolais azalaka, akoki ko zoye. To comme akoko zoye te, neti po na ngai. Soki abeti na ye, nenge to kende na saison boy. Soki bandi na ye, abeti 2 matchs ou 3 matchs, so abeti bien. Po na ngai, Ibenge récupéré. Pour ngai mais na ebité ba opinion ya ba congolais mususu mais pour ngai tant que ngane na yebelié na bilenge wa sala biso apesa biso pour ngai faut ba récupérer regarder ka performance wana bon le que non tant on a ni joueur apemaki 12 mois azonga ki eteke mapemaki 12 mois azonga kana mais azale sous vraiment makasité yo moko lobion est-ce que akozonga na impolitesse na yepeli sous oui bien que aucun coach belete pour impolitesse na ye. Bon papa tokosenga na trésor pour tout peuple congolais alingi lokola zongeli bali azongi sur na scène donc azwana nous bon alimbisa nga sous eloko na ngina loba azwana nous ya susu ki putu na ye achana nous à côté mais alakisa biso penza te azali congolais vrai congolais ya susu babuzobo ezalaka ya mike azo acha pembeni mais alakisa biso siko penza te ngai nazongi na scène Tomo ne na scène te putu ngai na zongi na scène ok nga naza avec bien ye azama zembien bon lokola za kinois Congo za ya biso merci ayo kisabiso bilengi ya Congo ndenge ezalaka merci papa. Bon, merci pour notre tournée. Impression que vous avez un sentiment ma casse. Quand la joueur mouné na biso roi poto, bena beta balle à ma casse paye bien. Mboka na biso afana ki pendant 2 ans, azo beta susté suite à maramou les kaki aye. Kozo ngani zo bena sur le terrain, c'est vraiment plaisir à ma casse, plaisir vraiment à ma casse. Ko ga information que non poto zongi, vraiment plaisir à ma casse. Mais pourquoi pas ça joueur? Ceux qui a se donné ami personne à travail, on est capable de l'équipe nationale les a bazouara au hasard meilleur. Pour moi, on a bêta bientôt zoé à l'équipe nationale, on a bêta bientôt zoé l'équipe nationale. N'enga zoni, so y a une saison n'enga abandé à preuve y a l'ina foot, qui n'a a bêti à marquer, qui n'a pas même été pourtant zongeli, n'est pas bêta Coupe d'Afrique, qui n'a a bêti n'enga bêta rabal l'enga, il benga capable de zoé à Jésus, on a souffert, on a c'est-à-dire qu'il a travaillé. Pour moi, on était pour tout vraiment oh y a ne va né ou ne va changer va Coupe d'Afrique, il benga zoé, il benga boy a été, ça parmi ba locaux puis ba longola Sonia ba locaux équipe nationale. Pour la mise sur une équipe nationale, tu auras dans des locaux.
tu dois en 3 aujourd'hui le Manissa Isama baza ba défenseur Matampi pe gardien moi gena à côté défense mais côté bena attaque tu as le côté wa keko to na mais so le putu nga zongi na balo to yebeli na balo abeta na mayelo asa nango pourquoi papa ibinga zoye na équipe nationale na attaque un peu atsaye par rapport à bataka na biso tozana bango est-ce que putu pena oza sous na place so total bien to moni tozana ba bolasi kuto azate to baneo azate puisque azana blessure mais tozana Cédric Bakambu tozana na wa mazembe ona ni botaka nani bolingi est-ce que putu ozalara sous na place bon merci yango na to loba ezaka problème ya travail soki ami pesika na travail qui n'a pas tenu récupérer des ans on a vanné qui n'a pas non dans un puto mon maïbi pourquoi pas y benga zoé pourquoi pas y benga zoé puta bête pas match souvenir la coupe d'Afrique mais puta c'est peu moi puta tu m'habites au CP pourquoi pas et là on a eu ça qui non à se donner quand on travail aller mathématiques qui n'a des ans madame terrain mais avant de travailler dans cours on a continué notre travail mon bambang ce qu'on zone sur qu'on a terrain na scène inaé ce qui se donner le travail y benga zoé mais c'est ça qui non a négligé na yaka ki putu na ngana ça déjà ba succès na betana déjà ba balle na betana ba balle on équipe nationale et mon susté mais ce qui a se donner le numéro 8 na wana ils ont il a les sous ouais c'était un grand joueur hein Laura Lobapnezate étant qu'est sportif malgré aza abetana mazembe ngana mta renaissance mais aza joueur à Mboka. Et ça l'a passé na kovanda pour tout trésor ta carrière na ndenge ezalaka azala na kati équipe nationale c'est pour toi ça sireza mais ndenge vandaka temps ebele oyo aya comme il aura produit fini quoi mais on est na yebi pour tout ce qui n'a ya zongeli entraînement à l'ongola qui ambiance à l'ongola mamtou à zonga na performance c'est bien na ndenga zalaka en tout cas beta bien fort na osindena sepela na itilelo problème ce que yangwana qui impolitesse c'est ça ma comportement yo tuninga sir ma football impolitesse peut jouer rapper na nini na équipe je dis oyebi histoire à Mamale bisoni so histoire kinwani so congolais so histoire à Mamale ndenge asuka lelo so Mamale boye a se retrouver le remonter puisque il était vraiment impoli il y a une question on a peut tout na qui impolitesse est-ce que ko simba lisusu na coach tozana e ouais bien sûr zara conseil il faut pesa mutu conseil ndenge vandi wana azada mutu azida conscience babe les conséquences corrige mais que les conseils ndenge vandi wana ezape na batebele ba conseiller o bakutana année de temps en temps bazo biseke tika boy sala en tout cas naza joueur moko na sepelane makasi aza carrière belé aza non jeune abeta alongola qui impolitesse wana ata la coach de aza na chance ya ke bazoe sur une équipe nationale pas ibenge bon merci fi bonafi ouais talara yo ouais vraiment naza na sengo makasi ya koyoka maman na mboka si c'est fidèle et c'est mon abisso à congolais vraiment bon on les autres dépendent na entraîner un peu prestation ailleurs ce de Monique et non en mati pourquoi pas équipe nationale za mututa équipe nationale za mutinyoso o kaka et ta cité za likolo abeta par rapport à impolitesse na ye te az impolite joueur az bongo az impolite sous na ba règlement na ba droit na e ndia na bo fingi impoli mais az impolite Mamale za Mamale pour toi za pour tout ça bongo bon moni pour tout trésor mutu oyo bayebi niveau musala na ye attaque isma barisonaka ye kaka comprendre baentraîneur baotala niveau ya musala oyo aza nango malgré aza impoli abetaka bale na ye bien atiaka ba babi na ye alors ntango entraîneur aklasa monike yawe eza elema moko azangi esenga azala na poste na bakozongisa ye na mosala eza mosala na ya bale pour d'autres raisons on est bien na impoli mais na bale abetaka bale bien tu veux comprendre que Congo to ça ko sembouye na makambo boza musala na yi tango entraîneur a lobby que oui pour toute raison fazonga abeta balle c'est qui ayebi tala na yi mo mutazongisi bon ba bien impoli finga ba entraîneur bazongise quoi
motulanga soka toni journaliste yango wana bayebi ye aza impoli afingaka baentraîneur pourquoi bazongisa ya beta motuna eza ya ngai eyano nde eza ya yo yango mais soki tobi totala mpe bien mamale oyebi mamale bien succès mamale asala donc fier asala mpona Congo na biso awa mais lelo mpona impolitesse na ye mamale aose retrouver na eloko te mpona nini azalaki impoli envers baentraîneur na ye et maintenant Trésor Mputu idem ndenge moko est-ce que ekosuka ndenge wana te mais mpona ngai conseil na opesa Trésor Mputu Trésor Mputu aza ve na ngai ngai na Njil quartier aya na quartier 5 tu veux faire comprendre que oui tango ozwi mwa mosala moko ezopesa mbongo fo kozala respect donc atika nde vie yake impolitesse wana eza propre te motu nyonso achanzaka azongi achanze totala ye est-ce que aza su na chance na équipe nationale ibenge coach ibenge akozwa ye susu maintenant mpo azonga susu na équipe nationale bon wana eza makambo ya bale oyebi eloko alotoninga eza pasi wana so ekomi makambo ya coach ibenge etali bango nga naza motu lo otuni ngai comme journaliste à la répondre mais siko makambo oyo ya coach ibenge paso aye azongisa ye susu na ekipe na bango nde balobaka wana donc etali nde ye moko coach ibenge mais mpona nga Trésor Mputu tika impolitesse eza propre te orate bambula ebele omoni mamala seke tova na maya yo mpe tika impoli sala bulo oyo lobi ekobongisa avenir na yo te fe kopalike yango wana mbote papa mbote mingi na bajournaliste na biso ya Congo Bogar lokola yo mbote ya trop merci ya bonne année na yo merci pareillement parce que toliaki lokola bonne année nde ezalaka te oyo ekobongisamaki yango wana tosalela fete ok motuna na biso ezali par rapport ya retour ya Trésor Mputu en tant que oza congolais en tant que oza kinois retour à Trésor Mputu azongi impression na eza nini esengo nini oza nango Trésor Mputu abeta na ye tokoboya ye te bapesa pe biso nerf na bakongo oyo mais basali te lokola facilité ya minute oyo bajoueur ya poto baosala na minute oyo bajoueur ya poto batika bango babeta totala oyo koya baputu basele batana bango mo bamemama yango esetomba bongo batika bambuyema ambuyema l'équipe nationale ya tour oyo toketi chez yo na palais na yo tosali desaro tout olinga batikela ibenge équipe ye moko sollicité na idée na etake coach Docteur Baké Trésor Mputu na équipe nationale za sur na place te aza na place te ibenge aza na ba 4 réserves donc place ezate Apoli na Folofé Apoli mais siko Trésor Mputu biso moto ebi ba sentiment ni na pesa biso ba congolais mais ceux qui le vraiment zongi lisusu zongi pendant ndingo Trésor Mputu est-ce que coach ibenge a rezoité te na minute ndeza boy to boy pe ben poli na équipe nationale to boy ba mibi na équipe nationale tinani moyi ben discipliné to boy ben discipliné na équipe nationale ndenge za boy équipe nationale échanger équipe nationale à kalaté ya ba Claude Waté équipe nationale à libenge grand coach nzamba décision donc il a lobaraté c'est ka lobby avec action yango ya loba yango wana moyibi ndeti nani yo ebi moyibi na équipe nationale toko cité mutute na TV poser fraction toko cité mutute mais to lobby ka to boyinde ba miyibi na équipe nationale to lingi joueur à poto tango azoya to yambi bien poto pese faveur ba comme sabiso ba place to linga bale attention sila. Bon, impression ngai merci non na coach Ibenge le grand coach pona epena na kozala décider pona makambu ya Mputu mabi Mputu aza moko ya ba joueur ba servir biso na kati ya Kinshasa awa ba sali pe espoir makasi mais mabe arabamo makambu moko boye nde tomona kaka na kati ba terrain nde toyoka ka soda ba matoi soi-disant koyiba biloko baninga. Bon, biloko na bina mabe na kati équipe nationale parce que bandeko baza libanda ba équipe congolais ba évoluer pour ba esukula sasu musala ba na kati Kinshasa likambo mabe ba tomboli bende la Congo mais bakoya awa baninga o bazawa bakomi kosala ba mabe boye koyiba ba biloko na bango neti ba acte ba méchec neto yoka do ba acte na ba Mputu donc batalo lenga bongo grand coach Ibenge na bana nso apporter faut za ba maele c'est que coach Ibenge aso a soutenu l'équipe nationale de ça pour na wana pena Ibenge kozwa été na méchec kozwa bango te neti Luvumbu to ki makamba Luvumbu ba biselo za ba ja méchec
l'équipe Mikole Belete, tout le monde est sous 100% Bolas n'a regretté. Bon, alors on a bien place à Zali, mais grand quand il baigne pour tout, n'a méchant qui cause bon équipe nationale, tu vas la misala mabe. Les gens comme on a pénétré à solo peso landa bango, babé solo musala, bana poto bakima, on a chance belé. Talaka bango bazoya. Avec nani oyo abiso nani les grands joueurs nabiso asala espoir makasi nani te te Diogo nabiso oyo nani okoka belenga mungete te afobete grand Diogo nabiso asala la sélection nani asala la sélection makasi te Aziz Makukula le grand Diogo Petre yem tundi asala la sélection makasi avec na vie na ibenge bon dio bon idiot makanisa bien na mona ki dernièrement na bilili ibengi asangisi moi banda bancien bato basala makambo wana ba grand coach bato to asangisi bango bonne idée mais ba fongolele motema batika makambo wacha ba mabaku na nzela ibenga na chance to mona ki ana chance makasi ba fongolele motema pena musala eke liboso ane oyo eza ana Léopard to za décidé na sepeli. Merci. Merci mingi très cher internaute, il y a www.congovibration.com. Jansi Luonda to eko vibrer bango. Jansi Luonda to eko vibrer bango. Le paparazzi d'Afrique bino moromo na musale zo sala mamusa to biki to bandi 2017 sur le biki non eza vraiment animoko ya vibration na ba info. To mona mingi bazoya ebele bazoya ba opesa ba info oyo baza même pas na source baza même pas na ba information pena oyo eza oyo etali makambo wana mais babimi kaka pona nini facilité au fond sa compte YouTube nyonso mais à suivre dessus on a bino moko boti kolanda réaction ya ba congolais pe réaction ba kinois nyonso na likambo etali trésor en poto mutu na mutu alobi oyo etali bato mususu ba pesi chance bato mususu ba pesi chance mais ba mususu ba bike non atika impolitesse oyo etali impolitesse yango ne mutu ebomaki trésor en poto est-ce que qui impolitesse na wana comportement na wana ekosimba na ko chibenge bino moko bolandi ndenge ba congolais ba kinois nyonso balobi ba coopéra nyonso ya centre ville ndenge balobi mingi vraiment kolobe sate mutu nezai ya biso réponse ezalaki ya bango cela ça n'engage que biso to sali kaka bobelo musala na biso. Merci mingi na Christian le paparazzi, Christian Kabila, Christian Ngoy le paparazzi d'Afrique. Merci mingi qui était derrière la caméra. Merci mingi na superviseur, les grands superviseurs, je vous dis Bobo Kabongo. Merci mingi na Jansi Luonda, les mignons garçons de la presse. Merci na batunyoso o na ndenge bozalaka toujours scotché, branché na site nabino www.congovibration. Bozala toujours abonné pe boko sa ba information nyonso o elekaka na ville ya province ya Kinshasa pe na Congo RDC Mobimba. Tokutani mbala sima na numéro mususu. Ciao. Sinyama, y a pas de grands artistes, y a que de grandes œuvres. Du nouveau à Kinshasa et partout ailleurs, business Mukongo chez Mère Double. Donc, biso tout, otolinga kolia malam. Biso tout, otolinga tolia libanda, tolia pe akati. Business Mukongo eye uniquement pour nos longo la biso ba stress, kolongo la biso na ba problème, ya kolela lela na otinda biloko na nga wat. Business Mukongo chez Mère Double, musala na biso ezanini, kotinda biloko, po etangami ya kolia. Tant que biloko kolia to simbi ba dessert no to lobara mingi ba to simba toujours mi côté ya ba fruits to simbi côté ba légumes ba feuillage oignon sous etangami hein accompagnateur ya ba repas na biso lokola fufu makemba to simbi kuna to semoule hein bana poto bolinga mo mukapara donc semoule quoi donc et pas ya business Mukongo chez Mère Double tara to benge Mère Double a Simbi Europe a Simbi pe koto pe na Afrique donc ba États-Unis malembe kala mingi te tozo kitawana pe li poto liesa to lia li sou malamu ensemble la biso. Alors na bino tout oboza na posa botinda biloko la bino hein
bon c'est dérangé. Nous avons vraiment un prix abordable. Et là, nous peut être en poto, aza peut-être en posta, hein. Alia moi mbinzo, moi ndakala, moi baluba bolela, moi trop, moi makelele, ezala likelele biso et pas business mu Congo chez Mère Double Toza wana tokotinda. Ezala pilipili mike wana biso baluba to lingara wana. Ezala o ndunda, o ndeti na bandunda na to simbi mujibu jibu. O bolingara mo mujibu jibu wala mingolia mujibu jibu kala. O eko uta kuna eye. O ya awa eko kende. Donc et pas yé moko business mu Congo chez Mère Double. Non, il y a rien à dire. Bon, on a vraiment déçu te maramba qui toko makasi rosala makasi vraiment. Alors ceux qui vont nimbo benga biso pour plus de contacts, le numéro est affiché. Bon, on a musapinanga. Bota le numéro est kende. On va nous répéter en haut. Zoa vraiment number one. Bobenga yemo kwa za côté kuna aroyamba bino arosolana bino et puis ba repesa bino ba adresse ndenge nyoki ko récupérer biloko na yo. Et des deux assurance, il y a transfert à biloko. Oh biloko yendo mona ba agence wana ya pungulu piaka, hein biloko katalaka, otini biloko bon scotcher ngo bien mais au moins scotcher qui a jaune et ya pembe, hein c'est pas sérieux. Chez Business mu Congo, hein, chez Mère Double, ba Mère Double ba maman va pas ça va terrible donc double brassard rien à dire quant à moi je vous dis au revoir. On dit que le Parisien révolution 3-2. Yo, Francis Mendo.